Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyoso partout au bozali. Bienvenue dans le magazine Nabino Obolingaramini KNB Kinshasa Nabiso. Tu remarques que Kinshasa ba parents ba comme une habitude ya kosundula ba couple o ba kambaka pona ba plainte et l'équipe mini. Ça et l'équipe partout le magazine Nabino KNB kitaki na terrain kosolana ba kinois à propos ya constat auto sali auprès ya ba parents o ba simbaka ba fiole na ba mariage ba komaka na habitude ya ko abandonner bana na bango au cas où immaturité comme makasi to ba rapport na bango ko so na air nyonso so que l'équipe ba abandonnera bango. Eza beto soko ndimi resembation si so tina suka conseil na pesa bango ba continuer kaka ndenge ba ndimaki même ba biba bengo que ton oui son oui ton non son non c'est ça ouais eza bien temps eza quoi maman so ndimi charge abana na papa ata moi ngaza ndeni boko abandonner été ndebe ba on ba ndima charge à cause la pareil wala ta ba rapport aux ya chaque fois chaque fois obligé il faut bo supporter bo pesa ka ba conseil ti suka. Pendant bondima ko bondima na bande ba nzati suka na bango donc bolemba te bo no pesa ka ba conseil eza malamu te le fait que bandima qui charge wana eza neti biso ba parents eza bon à moitié ba parents wana eza à moitié na loba mwana memi 9 mwana libomo ndenge ni ko abandonner o assumer charge wana eza mukumbo ndima ki deva dire l'herbe keneke wana moni l'herbe tozaka na église bango bazalaka na simati le fait bakende va dire pourquoi ko abandonner charge wana ya liboso soki ondimi ko parrainer mariage oyebi ke yo okomi premier responsable na bango à part église basango to ba pasteur ezabino ozomona ya liboso premièrement bano oyo ko parrainer mariage wana fo baye banano bino bien pe baye bandaku na bino mais ba parrain mususu ozomona azozwa chance à ko parrainer ba mariage ebele mais asangisa na nota bana wana te ye moko nanu caractère malamu te azana réputation mabe songi la likata libota ne nanu azokabwana bosikoyo ata mukolo moko abengi bino bokeno komona ta ndaku na ye te ni asangisa bino bana na bana boyebana Bouti wana kolanda avis ya bakino ndenge balobi na micro na biso ya KNB. Biso na KNB vraiment to koyebisa na ba parrain au cas aussi ozui engagement ya ko parrainer bana na mariage au comme lokola banzambe na bango ya se à part ba sango to ba pasteur na bango. Bino boza wana pona ko sangisa bango quel que soit ba problème nyonso ba kokuta na bango bino bo abandonner bango te boza na bango. Mais comme à la sens il y a irresponsabilité tant que ba abandonner bango ndenge kaka balobaka kenzo ko lembaka minu na été bino pe boza na droit ya ko abandonner bango te pe ya ko lemba bango te. Bo sangisa bango quel que soit mabena malamu boza banzambe na bango à part ba parents o baboti bango bino ne bobimi ba parents na bango ya solo. Kinshasa et l'équipe partout. Mauvais comportement moko ezalaki pa bakino ya kobo ya kondima mabe o ya sali ceux qui peuvent sanctionner pour na ko se justifier a kolobaki na sali et l'autre de Kinshasa et l'équipe partout les loto eko solo la lisusu na bakinoa na commune ya Gombe ba bisa biso par rapport à comportement auto zaranango mona soki ozali na problème to po sali lo moya mabe ba ko reprocher yo réflexe no ya liboso eza enga ete na sali nini to mona ngo pe mingi pa ya ba joueur na biso mona na terrain akoki ko buka muninga na ya sali erreur no arbitre eko reprocher réflexe na ya liboso eza kaka enga ete na sali nini na sala net ko wangana ata na ndaku zara soki ozota la télévision na butu ponge ko ya ko yiba yo nimbi metok boyo la musayo la muka peut-être que ola la chambre te na lalité na zota la non télévision en tout cas yango to ko solo na bakino ba bisa biso pona ni comportement wana bon eza pona mutu na mutu façon na e ndenge a se comporter na mokili o ya nzambe ndenge a vivre mutu mususu akondi maneli kambu asali kambu te mais andimi yango
mais musu pe asa likambo mais aboy pe kondima yango mais ça mabe il faut qu'on se soigner place wana vraiment comportement na eza mabe parce que même ceux qui toquent na Bible tout le monde que Bible zolo ba muto abombaka mabe na e akendaka liboso te mais muto avuaka nde miséricorde ya Nzambe ezaka likolo na ye omoni soki na sali mabe eke baye ba reprocher ngai omoni le fait déjà ya koboya kondimelo ko wana écosystème déjà sentiment ya mabe ya colère et pas ya muto yo a reprocher na likambo réellement yo sali mais soki ondimi yango omoni tempérament ya muto wana pe ekokita et puis bo trouver solution na ndenge moko ya kimia loko na komona oka na kinwaka ata na Brazzaville, na Mboka, na province, même en Europe, vous allez trouver ce même comportement. Pourquoi? Parce que ils ont attaché Nabomoto. Maintenant, pour Nangaï, ce que je peux dire seulement, c'est que l'homme cherche toujours à s'excuser. Boso na kozwa réaction ya bakinois ndenge bapesi bavi na bango na micro na biso ya Kanbe mais biso Kanbe to kosenga juste na bato bazara na comportement wana oki osali likambo baye ko reprocher ozali ko wangana osa neti semble on dirait oyebe lo osali te on dirait yo muto sali on te or oza conscient que yo muto sala ki en tout cas il faut ko tika comportement wana za mabe parce que tant ozo wangana yo osali lo moya mabe muto ko reprocher yo ozo wangana mo na te o pesa muto wana kanda muto azo ko reprocher na erreur te peut problème au yozala qui n'a honte. D'ailleurs, une faute avouée est à moitié pardonnée. En tout cas, ceux qui yozali la faute va reprocher on dit ma yango te peut avouer yango et que ça la malade parce que Kinshasa elle est qui partout. Comme elle chaque jour et ça n'a pas fait protecteur pour la maladie cardiovasculaire. Vous avez des détails dans l'élément où. Maladie cardiovasculaire ezalaka dû na mauvais fonctionnement ya motema pe à circulation ya makila. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ un tiers ya bato bakufaka na monde ezalaka likolo ya accident cardiovasculaire oyo tobengaka AVC. Ti eza na ba effet protecteur contre ba maladie cardiovasculaire à cause ya forte teneur ya flavonoïdes oyo eza ko disposer. Selon Anne-Marie Roussel, professeure de biochimie à l'université Joseph Fournier na Grenoble en France, oyo alobi que parmi les mécanismes oyo ti eza configuré, l'effet vasodilataire eza au cœur de la protection cardiovasculaire. Abakisi lisusu komela régulièrement ti ekoki ko se traduire na bénéfice en termes de prévention cardiovasculaire, signalant qu'il s'agit du thé vert, bien que outaka na plante moko na thé noir. Bafermataka yango te pe eza plus riche na polyphénol oyo ezo protéger nzoto na ba dégâts causés par l'oxygène na ba dérivé nango. Na ba étude na ye Anne-Marie Roussel a découvrir que epa batu oyo bamelaka ti to ya ba accident vasculaire cérébraux ezalaka diminué de 13 à 23%. A suggéré na batu bamela 2 à 3 tasses ya thé sans sucre par jour. Pour durer infusion nango ezalaka mukuse et libéraka ba antioxydants après 5 premières minutes pe memaka ba vitamine C, B1, B2 na B6. Après consommation ya tasse moko ya ti, le corps humain reçoit une protection antioxydante maximale. Il y a 1 à 4 heures plus tard pour na ba thé noir et de 3 à 5 heures plus tard pour na ba thé vert. Ba étude wana ezalaki confirmée par la chercheur à l'université Harvard na Boston après 4 ans de recherche sur 1900 patients. Bango pe ba démontré que forte consommation ya thé, donc 19 tasses par semaine réduit de 44% ba risque ya kokufa na AVC. 2 tasses par semaine réduit de 28%. Protection ya thé eza plus nette et pas bato oyo baza atteint na maladie cardiovasculaire que et pas ba oyo baza en bonne santé. Kinshasa et l'équipe partout. Basemeki mingi ya basi soko zo vendre pa ndeko na ye et que ndeko na ye wana za na problème na mobile na ye bazalaka na tendance ko mema makambo zo leka na couple wana et pas ba boss na bango bozo ba détail na élément où partout quand une bête qui tient terrain pour na quoi ko solo na ba kinois
bayebisa biso par rapport ya constat oyo tosali mingi ezalaka soki yaya liboso abali soit yaya mokolo ya mwasi abali tomonaka memaka leki na ye na ndako ya libala mais akokamwa ezalaka ke leki na ye wana soki bamemea na ndako ya libala akomaka reporter komema makambo nyonso oyo ezoleka na foye ya yaya na ye amema yango na kati ya famille aussi longtemps ye mpe avandaka na kati ya ndako wana boyoka bakino ndenge bapesi bapoint de vue na bango mpona comportement wana bafille oyo basalaka bongo eza mabe po ntango moninga azwi libala na ye avant na ndako ya libala na ye aza bien na mobali na ye soki baswani eza likambo ye na mobali na ye eza teke ye leki na ngai akamata makambo na ngai amema yango mpo baparent na ngai wana eza bien te bafille ya ndenge wana en tout cas eza mabe mingi mpe bato ya ndenge wana seke ayebi nzambe te mpo moto ayebi nzambe jamais akokamata makambo ya ndako ya ndeko na ye akende kopesa yango akende kopesa mpa baparent na biso moi teke akota conflit satan apa aprofite akota na kati ya libala mpo libala epanzana bacomportement na ezalaka mingi bien te wana ya bademon de contrôle akocontrôlaka ndenge mabala ezoleka na kati ya bafamille en tout cas ezalaka bien te so moto aya na bacomportement na atike eza bien te kobebisa foyer namoni ke eza bien te eza malamu te kidemo contrôle wana eza lokola doki diable moko boye ayeke tekanga na famille neti kaka ke aza motu moko ke azomema makambo ya vi na ngai obimisa o libanda oza neti kaka diable moko boye tolobaka neti kaza demo contrôle mpo babie na ngai nyonso makambo na ngai nyonso ye mpa kokangela ngai lipamboli na ngai donc eza bien te mwana bongo bien te bien ndeko bongo eza bien te mwana mpenza surtout mpala ngai mpenza ezalaki mwana nazalaki na kati ya ndako azalaki mpenza demo contrôle makambo nyonso eleka na kati ya ndako ya komema kuna mpa basemeki makambo nyonso eleka na kati ya ya komema mpa basemeki en tout cas eza mpenza malamu te makambo ndenge wana bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango en tout cas biso na KNB tozosenga na bino baleki ya basi ba oyo bovandaka mpa ba grande terre na bino soki bazwa bino eza te mpo bokoma bademo contrôle bokendaka kobeta nyonso eleka na foyer grande terre bobeta yango na famille en tout cas eza mabe ozobeta lisolo ndenge wana ozobosanaka yo mpo oza mwasi un jour okobala okozala mpe na mposa petite terre na yo akovanda na ndako na yo sikoyo so asali comportement bongo to asali nde oyo osalaka mpa grande terre na yo okomona yango mabe or eza kitoko te botika comportement na vraiment eza mabe oyo nyonso eleka mpa grande terre esuka kuna soki omoni ke makambo eleka kuna na ndako ya grande terre na yo eza mabe mieux vaut olongwa na ndako wana ke okendaka kopanza yango sango na famille eza kitoko te Kinshasa eleki partout KNB tosali constat moko mpe bajeune fille mingi soki bapromettre ye libala mpona koflate belle famille na ye akokende kosala misala mingi surtout soki libala wana eza ya poto partout le magazine est bien que sur la sous na bakina concernant comportement au ba jeune fille ba kominango ya kokendaka kosala misala na ba belle famille nanu ba baliete voire même ko dépenser ba mbongo na ba propre frère na yemo o mobala pesa ka été pour kaka ami lingisa na makasi pour lobi ba balai ba jeune fille bazala ke okei ba balayo ba bazu soit ça que fiancé au vanda to ozoya ne olobela ke oyaka ozoya osala misala po bike lobi okota na kalibala eza bien oui ozo kusunga ndeko na ya basi kuna ba semeki na yo mais omona lobi nango libala oboyi lobi nango komike face oyo bayambela kayo yango sote en tout cas ba basi o bazana ba makamwana banona basi botika ke non famille mbali nanu babali yo te yo moko ozoke komitika komilingisa bon mieux que ozela mobali wana lelo osoka ye abali yo quand même pe famille ne kozwa na valeur ke yo moko ozoke kaka oke omitiki omilingisi bon lobi pe mobali ngo tina suka osabote yo kaka po ba réalité na vie ezebele donc ezebele netinga na koloba ke lelo mobali na nga voyage asali 7 ans na France mais na vanda na nga atika nga na bana nga misatu na bokola bana na ngai na bondela ka nzambe soki ke eza yanga un jour akozongaka soki pe eza nango ya ngai te nzambe wana quand même opesa mpe molonga ni mususu na obala na ngai na kosepela te parce que nanu na bali ete non na bali ete jamais na koya relaxer nanu ba parents na ngai baba na osala misala mwasa ya osala misala pa baboti na ngai nanu na bali ete eza normal te wala pe na opesa même ba parents na ngai respecter
eza normal te aoya kosala misala epai papa na ngai soki vraiment ngai bandeko na ye bayebi ngai nabimi kuna ubia na balie ndako ya wana eza ndenge moko bazomilukela siko mabala na ndenge na bango na ndenge makasi bazomilukela mabala na ndenge makasi mena normalement eza mabe mpo na nga meme mobali na obayeyo avant bauti wana kolanda avis ya bakinois ndenge balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB vraiment tokoyebisa na ba jeune fille libala po babala yo eutaka volonté ya mobali to na volonté ya nzambe po babala yo ezaka te faut que ne kosala ka misala na ba belle famille na yo ko se faire démarquer voire même au pas na bino moko to sala ka no musala te mozo ndimo ke ne kosala ka misala makasi po loyi babala e bon so loyi babali yo te nanya au travailler na perte eza malamu te bomeka ko changer ce ko za na posa belle famille et respecter yo mi bomba pe mi batela za na ba réserve na coin na yo mobali so asa lingi yo ata belle famille boy mobali lingi yo po ata belle famille pendi miso yo mobali boy yo aboy yo mi bomba zala na respect belle famille et respecter yo pe et pe ça pe valeur na yo po au fur et à mesure ozo kendaka kuna bazo yeba ma vraie face na open ya ata ozo bomba yeba ki ata moko mususu ko monana ko so ne ko zanga raté ba problème ba no ko zanga te au contraire so ko mi bombi ovani na coin na yo respect pe ko zala pe na famille na pe ba ko respecter bango vraiment bozala malamu po il s'appelle karaté Kinshasa et l'équipe part. Soki mosi ya muluba akufeli mobali eke aboyi ba sokola ye. Conséquence nini ezalaka wana bozwa ba détail na élément ou. Partout KNB tokiti na terrain pona kwa kosola na bandeko na biso baluba. Bayebisa biso mwasi soko akufeli mobali eke aboyi ba sokola ye nini ya kana sima. Bola na baluba ndenge ba réagir na micro ya KNB. Il faut kaka osokola pona nini balobaka kolongola babikila wana nyonso wana atozo sambela te. Soko okufeli mobile. Il faut ça, il faut pas sokolo kaka balongolo ta musubu tutu wana. Soki oboyi poza na mtu wana ti. Eke soki oki kozwa mutu mususu nano basali yo te okoboma mutu wana ti. Na ndeni yo mbali na yo wana akokota ye na et pas baluba moi ça kufeli ke aboyi ba sokola ye basale bikila kila baluba te e ko yeli kama nini ko yela ye soki aza kati na Jésus Christ aza na kati na Christ ke abengi basala nzambe basambeli pona ye makambo na ko za nefete mais soki ka sambela kate ata boyi besprit wana ko landa ye kaka mais soki ka sambelaka Jésus Christ aza likolo na nyonso esprit elandaka ye eza neti omoni neti basi oyo bakufelaka mibali oyo baboyaka kotosa bikila wana baboyaka basokola bango bakoya kozwa ye donc ye pa kokufa soit akobela liboma soit akozala un trouble mental akozala leste bolandi bandeko na biso baluba ndenge ba réagir na bikambo oyo etali kosokola mwasi en tout cas biso na KNB tozoloba kosokola mwasi eza mabe te ata kuto sambelaka ata basaleli yo prière il faut que famille ya mobali basala symbole soit bazwi kantine mai batilo na kata douche oke kosokola ata sambelaka il faut que basokola parce que coutume eza coutume soki boyi basokola yo balobi que conséquences ezalaka okoya kobela liboma ou soit okoumela to kokufa po bata mitema mabe ba profitaka bakotaka na kati tango mwasi aboyaka basokola ye en tout cas bosanaka coutume te po kosokola mwasi eza na mabe te mais eza obligatoire coutume ezosenga bongo to bosanaka bokokote Kinshasa et l'équipe partout. Jamais errata rubrique na bino oyo bolingaka oyo kangi mondo tie selfie kanga photo buka kingo seka muke tinda ba photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo rien à dire photos kitoko. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer.
Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Soki mutu abeti libaku, est-ce que la kisaka ke bazotonga ye? Kinshasa et l'équipe partout, lelo magazine bino ekiti na commune ya Gombe. Pour na kosolola na bakinois bayebisa biso, est-ce que zalaka vrai ndenge tomesana koloba soki ozotambola obeti libaku to pe omisui elakisi ke bazotonga yo boyoka ndenge bakinois bapesi bavi na bango na micro na biso ya KNB. Parfois ça arrivaka moto pa beti libaku akomi quelque part na makanisi na ye parce que ça ba idée moto aza na moto akoba libaku na beti eza libaku mo positif azo penser que normalement bien et comme la sima libaku wana. Et vite après le but on pas moins réaction mon boye mais selon ma pensée notamment ma canisina psychologie na et c'est basé quand na libaku on a bêté na likola à droite mama bien à mon ipeli que ma bien ça na bakino libaku na ngana bêté qui ya on te sali que mama bien et comme langa na confirma ya solo e na ngwa tongai na bêté libaku na ngo e na misui ya ngona ngo avant de likombo na ezala na mususu ezala ba penser ya biso bata mokili. Tantôt ozalaki na problème moko na muninga tango ozotambola na nzela alors ba penser arrière ye obeti libaku olobi c'est qu'un tel atongi ngai mais pour la réalité des choses que non na beti libaku tantôt ba vandeli en tout cas na monango mensonge boyoki bakinois ndenge balobi na micro na biso ya KNB mais biso KNB to koloba juste en tout cas ezara lango vrai eza juste ba légende donc omona zara makanisi na biso batunde to mesa koloba soko zo tambola beti libaku elakisi que bazali kotonga yo to pe omisu elakisi que bazotonga en tout cas eza lango juste kaka makanisi na biso eza lango loko moko ezala vrai te Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge bozalaki ebele pona kolanda magazine o elexaka bino ba réalité nyoso ya Kinshasa KNB ya mokolo lelo comme nasuka soki olingi olata kitoko lokola ba présentatrice ya KNB ba maman pasteur ba maman ministre ba maman député adresse ezaka ka moko na avenue et à la numéro 21 na maison Dorcas confection et pas mamie Dorcas Bilema molati si ya Congo leader Kinshasa et l'équipe partout.